fois na mitunaka yesu olingaka vraiment mpona nini bolingo omonisa eleki mingi nakoki te kobomba yango ebimi lelo na loyembo emoniseli ememinga lelo na bomo azwaki ye mwana na pate lilingi na yesu azalaki mbeka ya lisakolio ya bibilia banda kokela mapesa makina babomi nyama afungolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na nzambe wana biso tozoluka tosepela tolia tomela yesu mpona lekulusu amikabi mpona bomoi na biso bikelamu ya likolo mpe na se towelaka bomo kasi yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya nzambe tata nakokitisama na ye ya mwana na pate nagetesema na longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko toyekola kotalela yesu tala mwana na pate na nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na nzambe ndeko yaka mona pe bila yesu abikisi ngai akangoli ngai nakomi lelo mosantu nakanaki te mikumba na ngai amemeli ngai yesu napemi lelo tika na yemba yesu 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 yesu. J'ai déjà un album sur le marché, l'album Passion, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal en streaming, mais également en support CD partout, à Kinshasa, à Lubumbashi, en France, en Belgique et très bientôt vers les États-Unis. Donc consommez, c'est un album de 8 titres